كذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Mote bandeko balandi émission Kedi Islam pe assalamu alaikum na babisimba nyonso o bazali kolanda biso sikoyo na émission nde tolobelaka Islam na émission Kedi Islam tobetaka masolo nyonso etali religion ya ba musulman boyebi malamu ete bamakambo ebele lo bamakana mpona religion oyo ebele batasaka bango na bandenge nyonso bakalifiaka bango na balolengi oyo bino boyebi wana pe yango boyebi mosusu mokolo ya Idul Fitr donc mokolo ya jeudi oyo mwa bandungunungu elekanaki na kati ya Stade des Martyrs tokosola pe makambo wana par rapport à oyo pe elekaki na kati ya justice bokaki oyo bataxaki ba musulman oyo bakangaki bango wana nde tokoyeba na kati ya émission awa différence nini oyo ezalaka entre terrorisme islamiste na islam eloko wana epesaka bato ebele mutu pasi mingi na kati ya émission oyo tokoyeba ba vérité wana nyonso pe tokozwa ba explication wana ya malamu pe yango lelo toyambaki mpona bino imam Moussa Tumba Sokom na yende tokosolola makambo nyonso oyo etali mpona émission na biso ya lelo. Assalamu alaikum imam Moussa Tumba Sokom. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup imam. C'est avec l'imam Moussa Tumba Sokom que nous allons développer le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Imam Moussa bamitune dali kotuna maibele pa ya ba congolais en particulier ba chrétiens musulmans ba tonyo so dali komituna mituna islam d'abord ezali nini petina na yango ezali. Merci beaucoup tokumisi kolonzambe Allah pe tosengi lo sambo pe kimia ute antoma na ye na ba nyoso bazali kolanda nzela na etikino na mukolo ya suka na totoni bino botoni ndenge boye komona biso pona ko répondre la mituna na mai oyo etali islam na otuni na biso ezali ya koyeba islam ezali nini pe tina na yango ezali nini. Tokolobaka ete islam ezali lingomba oyo nzambe poni yango na moto nyonso atini na yango toma na kombo ya Muhammad kimia pe boboto ya Allah ezala likolo na ye pona azala ko transmettre ko komisa yango na mokili mobimba po ete azala kolongola bato na molili azala komema bango na lumière alongola bango na bakokoso oyo ezali ya mokili pe ya lodela c'est-à-dire ya mokolo ya suka na sens na yango soki bazali kolobela islam ezali mo oyo euti na kombo salam c'est-à-dire salam ezali moko ya ba tribu ba kombo ya nzambe kono nzambe ezali kolakisa kimia na yango moko na sens ya religion ezali le fait ya ko se soumettre ko misembola ko misokia na bomoko ya nzambe na kobondela ye avec sincérité na komipesa na botosi ye pe na kokabwana na mainyoso oyo bazalaka kosangisa ye na yango. C'est-à-dire que qui dit musulman ezali moto oyo azali komisembola na nzambe moko nzambe wana amisemboli na bomoko na ye na mai oyo etali bokolo bwaye ete azali konzima ete Allah nde azali mokeli ya nyonso ye nde akeli bikelamu nyonso oyo nyonso ezali libanda na ye ezali ekelamu ye nde azali mopesi ya nyonso sadi mai nyonso oyo biso bato tozali kozwala kati ya mokili ezala bibwele ezala bambisi oyo nyonso bato bazali koprofite na yango na kati ya mokili awa ezala likolo ya mapata ezali bongo kouta epai ya nkolo nzambe Allah pe kozala na bondimi ete ye nde azali mokonzi ya nyonso zali likolo na ye ezali na mokonzi mosusu te azali na ebandeli te azali na suka te eloko moko te ekokani na ye azali nzambe oyo abota te abotama te azali na besoin ya mwana te po azala kosuccede ye to pe azala kosunga ye na likambo azali ye mei oyo nyonso ezali libanda na ye ezali
oyo bato bazali kobondela ezali bikelamu pe kotia nzambe wana na mabondeli kolo wana kobondela ye kotia na mabondeli na mai oyo ye a légiféré mai oyo ye atie na mibeko na lolenge ya kobondela ye na yango pe kozala kokumisa ye kopetola ye na bakombo na ye pe ba qualité na ye ba tribu ba caractéristique oyo nzambe azali na yango na moto oyo andimeli na mai wana pe andimi ete Muhammad azali moumbu pe motindami na ye bantoma nyonso oyo bayebani ete batindamaki epai ya nzambe ya solo ne moto wana babengi ye musulman. Donc wana ezali na mboke oyo tokoki kolobela mai nini oyo etali islam. Na islam wana ezali na législation na yango, ezali na mobeko na yango, na sens ya soumission to pe ya bosemboli na nzambe moko, ezali kozonga na yango bato nyonso bamangomba uta nzambe atindaki bantoma nyonso bayaki kaka na lingomba moko ya kobenga bato na kobondela nzambe moko pe kosangisa ye na eloko mosusu te oyo babengi islam. Do bantoma nyonso bazalaki ba musulman pe asuka ezali toma Muhammad losambo pe kimi ya Allah ezali kone aende ko achever bango nyonso message ezalaki moko mais mibeko na bango nde e diverger par rapport ya ba circonstances ndenge nzambe azali koyeba bikelamu na ye pe par rapport ya ba milieu pe par rapport ya chaque communauté ndenge nzambe azali komonela mibeko la bango na tina na yango pona kosukisa na motuna ya liboso tina na yango ezali pona elongola bato na mabondeli ya bato ya baumbu emema bango na mabondeli ya oyo azali mokili na bango ezali nzambe na tina wana principalement ezali mabondeli ya nzambe yemei ndenge alobi na kati ya buku na biso esanto Coran alobi wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Nzambe alobi tokelaki te bato pe bilima kaka po bazala kobondela nzambe sadi barendre culte pur basangisa ye na eloko mosusu te. Donc na tina wana soki moto asimbi spiritualité wana nema nyonso oyo etikali nde kobongaka na bomoi na ye. So na mai oyo matali pa enseignement ya islam. Est-ce que religion musulmane soit l'islam était akana bandimi na ye et toi bandimi na bango était ka bango pe bitumba? Parce que lelo balobi ba musulman balingi bitumba mingi. Donc si on voit l'islam bazomona kaka bitumba ba guerre, est-ce que l'islam était ka pe na bandimi na bango bitumba? Notion wana ezali très important parce que la moi ya lelo soki balobeli islam bato mingi bazomona kaka violence pe bitumba et ainsi de suite mais sengeli koyeba ete sengeli bato basala bokeseni entre lingomba na bato parce que lingomba ezali na ba norme na yango ezali na ba principe na ba règle na yango na ba condition na yango ezali na ba source na yango moto ndi ako se conformer na lingomba et non pas lingomba eko se conformer na moto. C'est-à-dire soki moto a posé acte asali likamo moko boye esengeli bazonga na kati ya lingomba na bango batala eske likambo wana asali ezali na kati ya lingomba la bango to ezali te, eske lingomba la bango ne ezali kotinda ye na mai wana to ezali kotinda la yango te, eske ezali compréhension oyo ezali na kati ya lingomba wana compréhension ya solo oyo tomba abengaki na yango la lingomba wana est-ce ezali oyo ye azali kosala to azali ko comprendre to ezali yango te. Donc esengeli bato basala différence wana elingi koloba te musulman nyonso to moto nyonso alati nzambala azali mandefu soka asali likambo automatiquement ezongi na islam te. Ba acte ya bato ezali individuel mais ba acte ya lingomba yango nde ezali ko engager lingomba sur le plan général na ba source na yango koloba ete islam est-ce que tundaka bato etangisaka bato bitumba to kolobaka ezali bongo te. Islam ezali kotinda bato te na bitumba kobunda to pe kosala violence contre moto to pe contre ye moko pamba te islam ezali un tout, c'est-à-dire ezali lingomba moko na kati na yango ezali corrigir bomoi ya moto mobimba façon na ye ya kozala sur le plan spirituel, façon na ye ya kozala na kati ya mokili, façon na ya kovanda na bato, façon ya kozala na ba voisin, façon ya kovanda la mwasi na ye na kati ya ndako, façon ya ko gouverner même mboka, façon ya ndenge ya altitude ya kozala na yango soki basali olika mosongolo pakala nyonso wana esili kolimbolama na kati ya lingoma na biso à travers toma na biso Muhammad kimi ya Nzambe ezala likolo na ye na yango bitumba na ba mangoma mususu eleki komona peke baza kolobela ba bitumba kuna
c'est-à-dire que okomola ba bitumba ezali na kati ya ba historique na bango to pe na ba peuple mosusu ba peuple romain ainsi de suite okuta ba bitumba ezalaki oyo bazalaki kobunda entre ba état to pe entre ba mangomba. Mais na kati ya islam ba légiférer mai o etali lolenge ya kozala de façon ya ko éviter mabe, de façon ya ko éviter mai oyo ko sala ete makila ya bato ko akotanga inutilement to pe bato bakoka kozoka to pe moto akeli koprovoke moto abundisa moto. Nde okomona ka islam ezali kolukande kimia, ezali ko repousser mai nyonso ko sala ete bato bazala na conflit, bato bazala na kokoso ya bitumba ainsi de suite. De wana oyo islam ezali kotangisa na biso et non pas kokutaka te verset mon côté. Ça je mets à défi quiconque akoyi koya koloba ete ezali na ba verset na islam oyo ezali kotinda bato bakeli koboma bato to basala boete. Ba verset mususu ezali koloba makuna ezali koloba na ba circonstances bien précises, ezali ba circonstances ya ba guerre entre un état et un état, entre bakonzi oyo bazali na mboka oyo ezali na islam, mboka oyo ezali na mibeko ya islam ezali différent na mboka oyo ezali na mibeko ya islam te, oyo ezali légiféré te na mai oyo etali mibeko ya nini ya islam. Na osepepe mbala moko pesa biso explication ya jihad ezali nini po balobi malgré to kolobela pe djihadisme mais jihad nanu yango moko ezali nini basi batebele baloba kaka jihad ngai azosala jihad ngai fona sala jihad wana elakisaka nanu nini batebele babangaka kombo wana makasi. Bon ezali vraiment très important tango bazali kolobala jihad ezali mot arabe oyo euti na source origine ya mot jahada. Jahada au bazal al-jud ezali ko fournir effort, ko sala effort na likamo moko boye. Na yango mo wana soki bazolobela yango balingela kala yango kaka bitumba te. To pe la ikolakisa yango bitumba te. Ezali mo oyo na origine yango ezali kolakisa ko fournir effort. Effort wana ezali d'abord effort na molimo ya moto. De façon que moto tango alongoli molimo na ye na molili, par exemple azalaki na bozangi boyebi na mécréance andimeli nzambe asambela nzambe moko asali effort na molimo na ye abundisi molimo na ye na mécréance asali effort bakolobaka ete jahada nafsahu, c'est-à-dire asali abundisi molimo na ye na o etali mécréance. Moto azalaki na nzela ya masumu, nzela ya ekobo, nzela ya makambo ya mabe, ya koboma, ya koiba, ainsi de suite, à se convertir, topé asali effort, ceux qui azali même musulman, asali effort à longwe na misala wana, à se ressaisir, à zongi na nzela ya semba, na nzela ya malamu, na nzela ya boboto, bakobenga bakolobaka eke moto wana pe asali jihad, c'est-à-dire à fournir effort. Wana babengi jihadu nafsi. Tozolanda malamu. Na mo wana ekoki pe ko signifier bitumba, c'est-à-dire effort oyo bato basali na bitumba pour na ko combattre groupe adverse. Na yango na tango wana ezalaka na conception oyo bato basali na yango lelo te. Conception ya ba groupuscule te ya bato basali groupe moko ya bato balobi no biso toke kosala jihad. To pe bazwi moto moko batie wana se to proclamer ngala azali mokonzi amzwi bato apesi bango bibundeli o bakene kobunda jihad. To pe moto akei ko bebisa biloko ya bato, to pe abebisi ba bien public, to pe azukisi moto agumi moto alobake na kombo ya jihad. Wana ezali na oyo islam ezali kolobela te. Islam ezali kolobela jihad d'abord na ba effort moto azali kosala na chaque jour na bombo na ye pona kwanzela ya malamu. Wana jihad ya molimo. Na oyo ya bitumba ezali oyo ezali légiférer soki ezali na bamboka oyo ba musulman bazali pe mobeko na bango kuna ezali mobeko ya islam, c'est-à-dire mobeko na bango ezali ya islamique oyo babengi loi ya sharia ya islam eke mokonzi to mboka wana ezali na conflit na mboka mususu to pe ba eko combattre yango ya bengi ke no ba défendre yango ba bunda ndenge ba mboka ebundaka soki bazali agresser ainsi de suite na tango wana bazali ko défendre mboka ya bango ya islam oyo ba musulman bazali pe bazali ko défendre mobeko la bango ezali kotinda bango na conformément na mokonzi oyo azali ba yebani na kati ya mboka la bango ba désigner na ba norme oyo esengeli oyo mokonzi azalaka na yango et non pas na yango na sens wana na mokolo ya lelo tokolobaka ete bato bazali plus besoin ya nini ya jihad ezali ya molimo, c'est-à-dire
ya kobunisa molimo la bango na mabe, ya kobunisa molimo la bango na mabe. Na toma na biso atikali ko affronter bato na bitumba te, après avoir passé ba étape ebele. Puis de 13 ans la kati ya maka azote ya bato, azo sensibiliser bato, atikali ko bunda te. Ba bengani na kati ya mboka na ye ba maltraiter, a émigrer, atini bato ba émigrer na Éthiopie. Si mazongi atini bato ba émigrer na Medni na Yatrib. Si maye moko akei na Yatrib jusqu'à ce que ba landie lisusu kuna a se défendre na lolengi ya kobatela lingomba po bato bazala ko détruire yango te. Mais zalaki na ba norme na yango o ezali oyo ngai na yo te nde tokoki kotia ba norme wana to koloba ete jihad non. Ezali ba mibeko ya likolo ya makasi oyo ezali kosengela na yango bato ya bwanya ya makasi oyo ezali kozali législation ya mboka mobimba et non pas ya mboka oyo bozali minoritaire to pe bozali mboka ya islam te to pe mobeko la bino ezali ya islam te bato bakele kotelema benga bato aloba ya benga yango jihad wana ezali otoko benga yango façade, c'est-à-dire ezali désordre bato bazali kosala pour na koluka ko détruire lingomba. Toza kaka na ba explication soit na ba éclaircissement na o etali lingomba ya religion. Est-ce que parmi ba enseignement au islam etangisi na bato, est-ce que islam mezali ko garantir per respect ya vie ya mutu parce que lelo balobi e pas ya musulman la vie ne coûte rien. Babi e pas ya musulman donc soki abomi mutu nzamba ya mbie maboko ya kofungwama. Tokozala kane to fadi boye bombe ezali awa masase betami atokufi nzamba ya mbie maboko ya kofungwama. Est-ce que l'islam garantit le respect de la vie de notre humain? Positif. Islam ezali ko garantir totalement respect ya bomo ya moto yemoko vis-à-vis na yemoko et vis-à-vis na prochain. Nzambe azali ko lobela na biso na chapitre 4 ya Coran soki na bo sanité chapitre les femmes azoloba na biso alobi bozala te ko boma milimo na bino to bokotisa milimo na bino na kufa te. Nzambe azalaka na mawa na bino. Sadi ye nzambe azali na mawa na biso ete akeli biso apesi na biso mpema oyo tozali na yango ke yo ozala kolongola mpema wana sans droit ya mokolo na yango oyo apesi yango azala kolongolo na yango na kati ya islam moto oyo ase suicide amibomi alongoli molimo ye moko toma na biso alobi moto wana akozalaka na moto ya lifelo. Tandis que ba isme oyo eye kuna djihadisme, islamisme, fondamentalisme ainsi de suite, radicalisme ezali ba terme oyo euti na lopoto. Ezali ba terme oyo euti na lopoto, c'est-à-dire bazui terme moko ya islam bazui na terme ya nini ya momoko ya nini ya lopoto tokolobaka ete mingi ezali français, c'est-à-dire bazui mo jihad bazui isme wana ezali suffixe terminaison wana ya isme oyo basangisi yango po bapesa yango connotation moko ya idéologie moko boye. Or toyebi na malamu soki isme suffixe wana isme koti na kati ya mo elakisaka courant de pensée soit idéologie moko boye, c'est-à-dire balingi basala na jihad comme étant un courant de pensée, c'est-à-dire makanisi moko oyo bato batrace to pe idéologie moko ya bato nzela moko bato bakoka kosala ni kolanda. Même chose islamisme, isme wana ezali ba suffixe wana ya isme ezalaka courant de pensée, ezalaka idéologie. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est-à-dire tango bakangisi yango po bapesa yango connotation ya koloba ke ezali courant de pensée to koloba kala bango ezali ndenge wana te parce que jihad ezali courant de pensée te. Ce n'est pas le djihad qui définit l'islam. Et l'islamisme soki bazali kolingela yango politique parce que sengeli toyeba eza ba mo oyo et uti na Voltaire oyo azali père toki ya ba mo ya français. Alors ngoma la biso ya islam ekitaki na arabe ezali na ba mo ya français kuna te. Liboso abandaki yango mahométisme babiloko moko ya ndenge wana na 17e et 18e siècle jusqu'à ce que évolué tango ba courant de pensée ebimi na bamboka mosusu lokola ba Algérie lokola ba Égypte ba courant de pensée ya ba fils et ainsi de suite ba courant wana ezalaki ba courant politique oyo ezali ko revendiquer ba droit moko politique pour ko accéder na ba pouvoir na misala oyo bango bazalaki na yango na kotia islam liboso nde kokoma islamisme. Na sima na yango bato baye kobima ya ba courant de pensée ya kokende koboma bato inutilement ya kosala ba groupuscule ya bato ya sangani na bato pona ko défendre ba revendication moko boye o ezali ko engager kaka bango non to sali nini to kine kobunda
basali ba groupuscule oyo ezali na ba norme ya islam te na ba principe ya islam te ti ekomi na ba forme oyo bazali bengela ngo ba djihadisme ainsi de suite. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Ezali mai o ezali na kati islam te, islam ezali ko recommander yango te. Toma la biso atikali kotika voix moko te ba bengi yango djihadisme, to voix moko ba bengi yango islamisme. Non, courant de pensée ezali mai o ezali ya bato ezo ko engager kaka bato wana. Or islam ezali mai o ezali ko te pa nzambe, ezali makanisi ya moto te. Moto avandi asala courant de pensée na ye to pe makanisi na ya sangisa bato apesa yango connotation to pe kombo pe bato bako kolanda wana na biso na islam ezalaka te. Ndio komona ka ete ba voix wana ekendaka toujours na perdition. Islam ezali ko combattre yango biso ba musulman tozali bato ya liboso tozali ko dénoncer mai wana pe ko combattre yango pe sengeli na bato nyonso ba combattre ba courant de pensée wana ba confondre yango na islam te parce que ça n'a rien à voir avec l'islam, mais au contraire ezali ko nuire na ba musulman. Parce que le koni to kolobaka okomona par exemple tozui christianisme, judaïsme ezali na ba suffixe wana, mais tango bato un chrétien soki a posé acte moko ya koboma moto jamais bakoloba que c'est du christianisme. Yuda soki abomi moto to asai bakoloba te que c'est du judaïsme. Mais pourquoi soki musulman moko abomi moto balobi non islamisme? Ozomona ke moi place wana confusion ezozala balingi balatisa biso mai oyo ezali ba acte ya bato bazongisa yango na ba acte ya nini ya islam. Ndenge tote koloba islam eza na ba source na yango moto soki a posé acte bakozongaka est-ce que islam na bango elobi ndenge wala to pe ezali ba acte isolé ya bato bazali minoritaire baza moke. Nous les musulmans dans le monde d'aujourd'hui, toza au-delà ya ba 20 milliards. Toza au-delà ya na yango. Toza ebele na kati ya mboka la biso RDC, nous sommes plus de 15 millions ya ba musulmans répartis na ba province nyonso ya kati ya RDC. Donc ça dit ba ko réduire bisoté na portion moko ya bato na moto moko to bato mibale na ba conflit to penini ba la yango ba musulmans. Non, ça n'engage pas l'islam, ça n'engage que ces gens-là et les gens doivent les juger par rapport à leurs actes et non pas les juger et par rapport à l'islam ou prendre des mesures sur l'islam. Ezali mai oyo biso ba musulman ba imam oyo tozali na droiture tozali ko combattre mai wana pe tozali ko accepter yango ata mokete ba pesa biso ba connotation wana bazongisa moto na likambo na ye oyo asali et non pas bazongisa yango na lingomba. Et par là nous pouvons dire que l'islam ezali ko interdire violence, ezali ko interdire désordre nyonso ezali ya mabe. Islam ezali ko interdire violence na ba forme na yango nyonso. Prophète na biso azalaki violenté. Na opesa yo moi histoire moke oyo ezali authentique na kati ya lingomba la biso. Toma la biso mukomususu avandi na ba yekoli na ye na kati ya mosquée ndako ya kosambela moto akoti ba bedouin ba utaka ba désert ya akoti akei na coin na isika moko boye la mosquée na coin na kati ya mosquée abandi kosala besoin na ye wana sali abandi kosuba wana bato bazalaki na kati ya mosquée batelemi batomboki basa prendre na ye to malbite botika ye moto moko asimba ete botika ya sa besoin na ye asili si besoin na ye ti esili simba bengi moto wana avandi si alobi omoni awa place oyo ezali esika ya losambo esengeli na yango te moto ya kosala besoin awa ezali place ya besoin te mais ezali esika ya makumisi ya nzambe ya kopetola nzambe ainsi de suite. Moto wana akamwe abi wama nzambe apambola yo mais apambola moto mosusu te libanda na yo, c'est-à-dire asiliki na bato balingaki ba brutaliser ye mais asepeli na toma mpona acte wana toma asalaki moto wana asali nini abimi. Donc c'est-à-dire azalaki moto azalaki brutalité soki esalami meme na bamangomba na biso mosusu ke moto akoti na kati ya lingomba asala eloko ya ndenge wana bato bakobrutalize ye mais toma patience oyo azalaki na yango azalaki patient abrutalizaki bato te. Ndakisa mosusu ezali na histoire mosusu babengisi ye na mboka moko Taif ezali pembeni ya Meki babengisi akele kote ya bango ntango wana bamekwa bazali hostile na appel oyo azali kobenga bango ya kobondela nzambe moko ya kotika bikeko akei atei bango ti makambo ateyaki bango bamoni ke ezali contraire na mayo bango bazali kosala basepeli non biso baidole yo tia biso ntango abaluki akei bao basepelaki te basangisi bilenge bokene kobeta moto wana basala yango te. Message na biso ekendaka chaque jour bato bakotaka na kati ya islam sans que tosimba eloko ya motu to tobeta moto. Toyokaka mingi balobaka musulman soki akufi na bitumba akendaka paradis. Bitumba wana balobelaka ezaka bitumba nini? Moto akozala na aza musulman aza kulunaire ake abundi babeti ye libanga akufi soit soda beti ye masasa akufi ake paradis soit eza genre bitumba nini oyo islam elobelaka place wana eza bitumba nyonso. Moto akola mukana ton abi moi je suis musulman ake kobunda abeti moto eloko soit ye babomi ye nzamba ya mbiemba la moko to eza bitumba nini pour moi islam elobelaka. To utaki kolobela awa tolobi ete notion ya bitumba na kati ya islam
na ezali notion moko oyo ezali na ba norme na ba règle oyo soki mboka wana ezali ya ba musulman pe mibeko na bango ezali ya ba musulman et mokonzi oyo azali mokonzi ya mboka wana nde abengi bato soit ba agresser mboka na bango soit babangi envahissement ya bato mosusu na cadre oyo ezali mpona kodéfendre peut-être islam na bango bazali na yango wana bakei kobunda mokonzi na bango abengi bango bakei kobunda na ntango wana nde banotion wana ezali na banorme ebele baprincipe ebele oyo ngai na yo tokokoka koenumere yango te eza banotion ya likolo ya basavant ya minene nde bayebi banorme wana makasi mais mpe na bacondition nakopesa yo ndakisa Coran ezali na chapitre mo da Coran ezali koloba toma na biso alobi ezali bozali na problème te na bato oyo babimisi bino na lingomba la bino te babundisi bino te na lingomba la bino te babengani bino na bandako na bino te ete bozala juste ya solo nzambe alingaka baye o bazalaka juste eli koloba nini eli koloba te toma na biso soki babundisaki ete babimisaki na mboka na ete balinga alingaki pe asala bitumba wana te oyo lelo ezali na ba histoire ya kati ya nini ya islam parce que sengeli toyeba ete ba peuple nyonso balekaki basalaki bitumba awa na mboka na biso awa tozwi exemple ya Congo tozali na bitumba kuna na es oyo ezali kobunda makuna l'état zo mobiliser pe batu ba jeune ba nini bakini kobunda ezali wana ezali na circonstance ezali ya mboka na ba legislation yango na ba norme mutu akoko bima te ye moko azwi munduki alobi na ke kobunda na es sans que ayeba na armée sans que ba recruter na armée sans que azala na ba norme sans que azala ba directive oyo ba pesi na yeto pe lolenge oyo ya kobundela akoki kosala yango te soki asali yango comme rébellion la même chose ndenge tozali ya soki mutu atomba babiki na ke kobunda mpona islam awa oyo na ke kobundisa bato bakoba mutu wana azali rebelle aza rebelle non seulement na kati ya islam parce que a respecter mibe côté oyo islam elobeli la ezali bato esengeli basala effort ya côté ya bato ya kovanda na bato malamu kobenga bango na nzela ya lingomba na ndenge ya malamu soki bandimi bavandi na lingomba na ndenge ya malamu bozala besoin ya bitumba na bango te bozala besoin pe ya bato mosusu te na opesa yo ndakisa na maloba moko ya toma mpona kosukisa mwazi toma na biso alobi man qatala muahadan lam yariha rihat aljanna alobi moto oyo akoboma moto oyo azwi yo en charge c'est-à-dire oye na mboka ya bato bapesi yo place ya kovanda bapesi yo séjour bapesi yo kimia alobi soki obomi bato wana oyo basali eloko wana alobi okoyokaka solo ya paradiso te okoyokaka solo ya paradiso te to mpe moto oyo aye na mboka na bino même mboka ya musulman aye oyambi ye bopesi ye esika bopesi ye séjour garantie esili avandi bobomi moto wana toma alobi moto abomi akoyokaka solo ya paradiso te ezolakisa nini ke islam ezali kogarantir kimia ya bato sécurité ya bato aussi longtemps bozali libre awa tozali na mboka oyo bapekisi biso losambo te tosambelaka librement ba mosquée na biso ezali librement tozali koteya librement tozali na ntaka moko te to mpe na eloko moko te ezokobenga biso ke tokende koboma bato to tobunda to tolobake non toforme bagroupe non wana ekozalaka façade ekozala désordre ezali mai oyo ekonuire na islam et non pas ekoprofite na prédication ya islam tokomi déjà presque na suka émission na biso parce que on signale déjà là-bas à la régie que totikali na minute vraiment moke mingi te bato mosusu mpe bazali koloba devant islam religion mosusu baza ata na minute moke kokosola ta te balobi bamusulman balingaka kofanda bango moko balingi te kofanda na bareligion mosusu est-ce que esika wana mpe je ne sais pas difficulté ezalaka bamusulman fo bazalaka bango moko bazala na bato mosusu te yango nde elukaka mpe baproblème oyo to lolenge nini te mai wana ezali bongo te parce que soki bazongi ndenge tokuti koloba bazonga na basource ya islam bakomonaka ete toma na biso avandaki na Maka na Mecque azalaki na ba non musulman azalaki entouré na ba non musulman ba musulman bazalaki te aye koya na Médine na Yatrib tango a émigré azalaki na ba chrétien na ba juif pe bazalaki ba mangomba mosusu ezalaki avani na bango na lolenge ya malamu asigné na bango ba accord de paix magi na azalaki mokonzi parce que tant comme na Yatrib ba musulman bazalaki ebele o ba émigraki ba pesi bokonzi yenda azalaki ko gouverner mais atikala ko bengala bango te ni ko bunisa bango azwi na bango ba accord ya kimia ya lolenge ya kovanda na ndenge ya kimia pe avana kila bango na kimia jusqu'à ce que ba misusu bakotaki lingomba pe ba misusu ti lelo ezali na bamboka misusu ya ba musulman oyo ba non musulman bazali to za ko confondre te arabe na musulman non arabe bazali mo pas tozala ba arabe bazali ba chrétien bazali ba juif bazali ba athée bazali
bato basala ka confusion wana te ya arabe na musulman. Non, tout arabe n'est pas nécessairement musulman. Et tout musulman n'est pas nécessairement arabe. Donc esengeli basala bokeseni wana islam ezali lingomba oyo etie ba norme même ya kovanda na mutu oyo azobundisa yo. Même na ndenge ya kovanda na mutu azobundisa yo, islam etie ba norme. Ndakisa to malobi eni na bino contre peuple moko boye eti na bino te bozala injuste vers na bango. Alors bibolo ba solo ata soki muto bozolo be lazali proche parent na bino. Na kotinda na malamu kopekisana na nini na mabe na kote ya moto sans ko contraindre ye na kati ya lingomba. A contraindre ka moto la kati ya lingomba te wana ezali principe ezali na kati ya lingomba na biso. Donc bato bazali kosala yango mingi ezali manque d'encadrement, to manque ya boyebi islam ya solo nde ezali komema bato na misala na mosusu. Nde ezali kosenga encadrement ko akozala, organisation ko akozala sur le plan communautaire pe l'état ko accompagner ba mangomba, accompagner lingomba ya islam ndenge azali ko accompagner ba mangomba mosusu. Accompagner yango. Donc ekozala kamalamu po bato bako kozala encadrer na sens wana. Émission na biso ekomi na suka mais na simplement muke pona minute mukata 2 minutes ça moi commentaire par rapport à oyo et les kanaki mukolo idifiti to ebi pa na bino ba musulman mukolo ane zalaka mukolo moko ya esengo mukolo moko kimie zalaka même na ba pays o ba guerre zalaka soki ba komi na tawana bastopaka nanu mwa babituma na bango mais komona bandeko ba musulman mususu bakufaki bana babungi basoda pe bakufi pe biloko ebele ya ba congolais baby bato babungisi na ba biloko na bango mwa commentaire moko muke kaka poto si sa poto komi toza 60 minutes. Bon tozali liboso ko pesa ba regret na biso na makambo elekaki wana ezali ba acte moko désolant oyo tokoki ko tolérer yango te. Ndenge toti koloba awa islam etindi te kotangisa makila ya moto kobebisa ba bien ya bato même ba bien public esengeli te même kosimba moto oyo azali moto ya mobeko to pe nini esengeli te soki moto azala problème na moto akokende na ba instance esengeli soki ezali ba instance ya islam akokende ko se plaindre pe ya ba imam to pe nini to na pe ya communauté soki ezali oyo ezali banda ya ba musulman to vis-à-vis ya l'état to nini akokende ko se plaindre na niveau ya l'état. Mais ako se faire justice te yemoko to abuka eloko ya moto to azwa te wana tozali ko regretter la ba acte wana mais tozali ko regretter pe na o ezali na ba kozwa mobeko un peu na lombango parce que tomoni bato basali makambo lobi mbala moko bakangi bato na ba bilongo mingi bazali bana to pe ba misusu oyo nzambe nde ayebi oyo mbala moko bazwi mibeko na lombango sans que bakoka kotala vraiment na se ya makambo wana nini ezali bakoka kosimba likambo wana na source conflit oyo eza nini qu'est-ce qui a fait que makambo ezala kosalema pe nani moto asali likambo wana bakoka komene ba enquête mais tomoni esalami d'une manière un peu brutale oyo est choqué ba musulman mingi bamoni lokola moi forme moko neti injustice vis-à-vis na bango ke makambo ebele esalemaka awa ya koleka même wana batikala jamais kozwa ba mesure ya lolenge wana oyo bazwi likolo ya ba musulman oyo bakangi ainsi de suite donc ya moto sans que bazala pe ko s'apprendre na biso donc eloko wana to regretter na yango pe tozali kosenga na l'état ta la problème oyo conflit oyo ezali na kati ya communauté na biso bakoka ko accompagner de façon que conflit wana ekoka kosila parce que ezali ba association oyo ezali ko dépendre na l'état ezali batonde bazokamba yango mais mibeko na yango ezali kozonga la baloi mibeko ya nini ya l'état esengeli encadrement ko akozala esengeli l'état akoka kovandisa likambo wana atika yango lisusu ndenge ezali kokende de peur que se répéter lisusu parce que loko soki bosimbi eloko na source te bo régler yango te likambo wana ekozonga lisusu donc tozali kosenga vraiment bakimie koka kozala na ba musulman bazala ko se tranquilliser ba ete musulman azaka motema monene azaka na patience makasi pe ba musulman biso na biso tokoka koyeba kozala na bomoko pe toyeba kobongisa totika kobundana kozokana ezali mayo kosunga biso te ezali koternir pe image ya kati ya lingomba na biso Nzambe atia kimia kati na biso atia kimia na bakambi na biso bakoka kotambola na ndenge moko ya malamu ba résoudre ba problème ya ba musulmans. Les imams sont là pour encadrer les fidèles, les orienter dans la bonne voie, dans le respect de la loi et dans le respect il y a religion ndenge religieuse ali kosenga nango et non pas na kotinda batu
na bai o bato bazali kokanisa na yango. Merci beaucoup to tondio botondo mingi imam Moussa Tumbasoko na lolengi répondre na invitation na biso pe merci mingi na bino bai o bozali kolanda biso partout o bozwami bozali kolanda émission Quai d'Islam awande to betaka masolo nyonso etali religion ba musulman na ba mituna nyonso bozali na yango lolengi bato mususu batuna ki boko kokomela biso na numéro bozali komona wana botuna mituna nyonso na o etali ba musulman ozala chrétien ozala musulman osambela na religion nyonso soki mutuna ezali okwa kotuna biso pona tokoyamba pe bato mususu bakopesa biso biyano soki pe sengeli to yamba susu imam Moussa Tumbasoko selon disponibilité na ye tokoyamba ye pe pona kosola toujours na o etali religion islam botika malamu na kombo ya nzambe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. كذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا